piki peuple congolais. Antoine Félix Tshilombo. Landa biso na bokebi. Biso ba nationaliste ba ne Congo toye koye bisayo boyi. Toboyi ba distraction oyo. Papa na yo akumba biso pendant 36 ans. Yaki opposant na kati ya mboka wana. Kaka ba distraction na ba distraction. Ba dialogue, ba conclave, ba marche pacifique. Kolobate. Atikala ko changer eloko te. Yango toye koye bisayo boyi. Peuple congolais, bon landa ba distraction ya ba Antoine Félix Tshilombo te. Ayeli biso mama na distraction. Tel père, tel fils. Balingi, to déshabillé Jacques, to habillé Paul. Yango tozo koye bisa Antoine Félix Tshilombo. To boyi ba distraction. Congo eza patrimoine ya koko na yote, ya tata na yote, ya famille na yote, o ya kabeya kia mwanga. Donc, toye ko pesa yo stop. Silote boko luka guerre ya ba clan, na ya ba tribi. Tozo ko yebi sabino. Ba Congolais bazo ko souffrir. Moka wana batu bazo ko souffrir. Bino bokomi na ba compte full. Bokomi na ba mongo. Bosani peuple congolais. Botala ba marche oyo bino bo salisa. Botala ba marche oyo ba mosengo bazo ko salisa. Changement. Yango peuple apesi bino mo Congo. Ale lelo tomoni bino na ba conclave. Wana ba samedi vendredi oyo utoleka ba Congolais na kati ya media comme balinga biloba loba o Kilombo ba changer nsinsa ba kabwani na Katumbi Soriano. Nzoka yo le même samedi dimanche au lancé yango bo kabwanite to boyi ba distraction Congo eza ya ba Kisekedi te Congo eza ya famille Kisekedi te Congo eza patrimoine ya Kisekedi te. Stop. Mboka wana ba Congolais bazali ko kufa. Mboka wana bino bozo ko latsa ba veste. Bokomi ko lata ba veste, ba cravate. Mboka wana peuple congolais oyo nyonso mutu ezoko sala amona kasoka lati veste na mboka wana donc azoko niata makila ya ba peuple congolais kala mingi te kaka botala bibembe e uti ko kufa. Moïse Soriano Katumbi alongwe awa soki na Europe ake kuna na kati ya Joburu eto moni pe ba combattant mususu ba ye ko corrompre bango e payi ya ba journaliste oyo kutu ba fiti oyo biso tozoko luka oyo to rata awa ti siko tozaka na ba eni na ye mais akozwa maka un jour ake ko corrompre bandeko oyo ya ba combattant ya ba Al-Qaïda bandeko na ngai Eliezer mutu ya koyambaka te. Eliezer azali infiltration ya makasi na kati ya diaspora. Yango bozomona ba Eliezer bazoya kotambola bisika ba diaspora tout ezali pona kozwa ba esprit na biso, pona ko peser ba esprit. Voilà. Tala ba souffrance ya ba Congolais partout na monde. Bango bazomona ngote bazoya ko corrompre ba Congolais na bambongo ya makila kaka ya ba peuple congolais. Voilà. Yango toye ko loba boye na ba élection oyo bozali ko préparer pona dauphin ya Kanambe. Bochela biso Moïse Katumbi Soriano Zambien. Ba mususu ba bengi grec, italien, juif. Biso boko luka ba guerre ya ba tribi. Etoko se lâcher. Pour tozo loba yango vérité. Tozo loba yango vérité. Bandeko na ngai ya l'est. Bolandanga na bokebi. Na koloba histoire oyo poto zalaka na bandeko na biso ya ba l'est to koperaka to sololaka. Ba Moïse Katumbi na l'est ba tata ba mama na l'est ba patron ba tikala te hein. Na l'est Moïse Katumbi atekaka makala. Atekaka mapa. Atekaka biloko tous les commerces koma kaka Moïse Katumbi. Bandeko mususu ya l'est akokende na Tanzanie asalisa ba réservation ya biloko na ye kokuta Moïse Katumbi biloko tu ya ba Moïse Katumbi na l'est commerce tout Moïse Katumbi a récupéra na ba koni na makala na ba matungulu na mafuta mbila Moïse Katumbi atekaka yango
Est-ce qu'à l'Est, botala susu na tango oyo? Bozalaka susu na ba patron? Basila. Basila. Yango tozoye bisabino ba Congolais, ba Congolaises. Totika ba sentiment. Biso toza ba to ba sentiment te. Biso tozo lekaka na ba media. Pona ko lamusa Congolais, Congolaises. Tozo leka na ba media. Pona ko mitalisa te. Tozo leka na media pona souci ya mboka wana. Voilà. Donc, ba mvouemba ba Daniel Safu ba Eliezer ba Mukebai toloba ba finga. Voilà la réalité, mon ami. Voilà la réalité, mon ami. Bango tuwana baza ba to ba accompagnateur. Donc, ba Moïse Katumbi bazakaka batu oyo bazoko sala na bakanambe. Donc, eza ekiri na bango. Yango batata ba mama Congolais Congolaise totika ba sentiment. Donc yango tozoloba yango biso ba nationaliste ba ne Congo Jean-Claude Mvouemba oza déjà maudit. Oza maudit. Po ba Jean-Claude Mvouemba bino kaka batwa ki Sekedi Antoine Chilombo bino wana kaka bokenda ki susu ko soutenir ba Moïse Katumbi. Me batata ba mama Congo oyo bozo lobela etonda na bomengo bongo bomengo wango wapi yango botala bana oyo bakomi soki na ba malnutrition kuna na leste botala batu ndenge bazo kufa botala souffrance me bango na ba veste ba costard ba cravate maboko na ba poche et voilà. Allez, biso na libanda tozo continuer ko sala ba video pona ko lamusa peuple congolais kaka le même peuple oyo tozo ko lamusa ba koma ko finga batu. Bakoma ko chola batu. Kokomena batu kaka mabe. Me bobima pe boloba. Po Congo ezoluka force ya yona ya ngai poto la musa peuple wana. Voilà la réalité. Ekas. Donc batata ba mama biso toye ko loba yango awa. Bikolo nyonso. C'est le moment kote lima. Pona mboka wana tokokenda kana ba élection te. Na mboka wana ya occupation tokokenda kana bango na ba élection te. Ba mwanda nsemi ba loba yango dans un an na Congo. Congo est un grand pays. Congo est un grand pays. Tokokoka kokende na ba élection te. Na ko identifier peuple te. Congolais azana carte d'identité te. Congolais azana carte électeur te. Ndenge ni tokoyebela ba étranger. Ndenge ni tokoyebela ba fiti. Alobino, glissons-nous ensemble. 3 apoto meka kosala makambu oyo nyonso. Ekende naboyokani e nabuania. Ba Congolais ba mona ye kaka mutupamba. Bandeko na ngai ya ba Congolais na ba Congolaise. Biso na ba vote ya Moïse Katumbi. Tolobi yango ekoluka guerre ya ba clan na ba tribu. Pour Moïse Katumbi, jamais comme président en mboka wana. Na 2006, to votant Jean-Pierre Bemba. 86% de suffrage. Na Katia Congo central. Na 2011, tu as voté qui Sekedi. 100%. Na ba province nyonso. Les seules provinces votant qui Sekedi. 100%. Congo central, ke? Ceux qui te lobby, tous ba raciste, mais non, tous ba réalité. Et bon, c'est pe la kakutu, biso tozo lo ba vérité. Et bon, yebi, ba oyo bazoko bomba, ba vérité na katia mitema na bango, pona ba province mususu. Et biso kutu moko bozo yeba, ba décision na biso que un jour. Et voilà. Donc, ba tata ba mama, biso, toza ya kote lima. Et tozo continuer ko mobiliser peuple congolais. Pona mboka wana biso tozo ko senga transition saka nambe. Ba élection ekozalaka te. Tolobi yango. Ba élection ekozalaka te. Ba élection jamais. To sengi transition saka nambe. Mosengo pour le moment azwa transition. Ata pendant 2 ans. Ata pendant 4 ans. Poto yebi yango Mosengo c'est un fils du pays. Voilà. Mosengo azana capable ya kosimba transition ya mboka wana ni les angi ba congolais meto la mukati meto sosolati. Voilà la réalité. Donc le problème na ngai ona yeli Antoine
Chilombo toyebisi yo boye Congo eza patrimoine familial ya famille na bino Kisekedi te. Kisekedi asali eloko moko te na Congo. Kisekedi bango batu ba contribuer na ba malheur ya ba peuple congolais. Ba Kisekedi wana. Yango bozomona banzoto ba Kisekedi donc ezoko telengana. Voilà. Pour ba malheur ya ba congolais eza ebele. Ba oyo bazoko telengana. Pona ba malheur oyo ba Kisekedi basala. Voilà. Donc yango na eko tika pa ya peuple congolais biso ba élection na ba Moïse Katumbi eko luka guerre de clans, guerre de tribus. Toza prêt. Yingeta aluta continue à victoire certain.